eloko esali ke lelo bokecho abalukila Félix azali nde na monde ya business, azali nde na monde ya commerce. Tangu batu moko boye bazoya précisément na batu alamuka bazoya bapesa mbongo yango wana nde moto esali ke non ase retranché pa Félix azonga bikote na ye aloba biloba loba mpona kanyaka oyo bazopesa ye. Mesa Bukacho yo ndenge ozawa na Congo eza yo moko te, Congo eza yo moko te, yo ebi ataka sumalesa te, yo vani na poto yo ndenge ozawa na okosala nini na mboka oyo Congo, okosala nini yo okosala nini commerce yo na Congo okosala yo osala Félix muto Félix ende moko na yo muto osala na baba osala biloko buzoba yaka na Congo toyeba ke yo za Congolais, Congo ya sura za la Congo yaka na Congo za mboka na yo mais yaka na Congo tomona na Congo tomona popo c'est un ministère moko ke non bokacho zo ministère sala yo oza mburi okosala nini na Congo yo bokecho bongo bokecha za voyut apa yo mutu mobo ya kola na poto te mutafandi kuna na kati Félix abandi poto depuis 19 ans ya oyeba poto kana kimukolo o de enata ba misise ba linga yo te biso moko na tolinga yo te kifayu wana fanyi na mboka kuna ozeme basaki ya nini ya masango ozokemba lelo osimwasi ya okende ya okepoto komo loba mingi olobaki trot lelo fati akoya kilobit omona ndenge etondaki ya nous Congolais qui soutenons le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui séjourne à dater d'aujourd'hui à partir de Belgique, nous sommes toujours derrière lui et nous lui promettons notre soutien à 100%. Nous ne voulons pas qu'il soit découragé par n'importe quoi, les blabla, par exemple des Bokecho qui est en train de parler à partir de l'Europe, qui ne veut pas venir ici. Faire l'opposition, c'est bien, on n'a pas refusé. Nous sommes dans un pays démocratique où il y a déjà un état de droit qui est en train de s'installer. Nous demandons à M. Bokecho, s'il veut combattre Félix en bonne et due forme, il n'a qu'à venir dans notre pays. Félix a reçu tout le monde. Il a ses mains, donc ses bras ouverts et il veut que tout Congolais revienne. Que vous soyez d'une tendance de l'opposition ou soit la tendance de la mouvance au pouvoir, venez, vous avez les droits, c'est votre pays. Et si vous voulez les combattre en tant qu'opposant, venez au pays. Vous ne devez pas faire des déclarations à partir de l'Europe parce que vous savez que vous ne serez pas poursuivis. Pendant que nous vous informons aussi qu'il y a l'état de droit qui est en train d'être installé. Et quand vous venez, vous êtes en train d'enfreindre à la loi, monsieur, vous serez interpellé parce que la loi est indépendante. En tout cas, nous devons respecter aussi les chefs de l'État. Ok, tu ne représentes rien, c'est tout ce que nous pouvons te dire. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan. Toi, tu ne dépasses pas la masse du peuple congolais qui avait élu Félix comme président de la République. Et nous l'acceptons comme tel, parce qu'il est notre chef, c'est nous qui l'avons choisi. Et toi, à partir de la diaspora où tu es, tu n'avais jamais été aux urnes pour élire le président de la République. En vertu de quoi tu dois t'opposer à lui et puis tu prononces de n'importe quoi sur le président. Tu vas même jusqu'au-delà de faire, de prononcer des injures sur lui. Il faut savoir que les injures sont punissables. Nous avons quand même une constitution, nous avons des lois dans ces pays et qui sont en train d'être respectées. Si tu veux mieux faire ton opposition, on ne te refuse pas. L'opposition, c'est bien. Viens au pays, tu dois combattre le pays à partir de l'interne, pas de l'extérieur. Mais il a peur dès qu'il sera ici, il sera arrêté. Non. Bon, il sera arrêté, alors il se sent déjà coupable quand même quelque part. Oui? Quand on ne se sent pas reproché de quelque part, de quelque chose, on ne peut pas avoir peur. Parce que, n'est-ce pas, les Français disent que celui qui se sent mauvais fait quoi? Il se mouche. Et si vous ne sentez pas que vous avez la mort dans votre nez, comment allez-vous vous moucher? Alors, comme lui, il a peur, c'est-à-dire il se reproche quand même de quelque chose. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut faire l'opposition. On n'a pas refusé l'opposition, mais faites-le en bonne et due forme, en respectant aussi les lois du pays. C'est tout ce que moi je peux. Qu'est-ce que tu peux dire? Le président Félix, bon, avant, moi je ne lui dis pas de demander, mais j'ai quand même déjà une information avant. Parce qu'il doit faire 4 jours là-bas, pendant les 5 jours, il a 4 réunions qu'il doit faire là-bas avec les Belges. Ce qui était prévu, c'était la réouverture du consulat
belges ici et les nôtres là-bas à Belgique qui étaient fermés suite aux crises diplomatiques qu'il y a eu avec l'ancien régime. Ça n'avait jamais été ouvert, mais c'est avec ces voyages que cela sera réouvert maintenant. Alors, lui-même sait déjà ce qu'il va faire là-bas. Nous n'avons pas demandé aux Belges. Par contre, ce sont les Belges qui nous doivent beaucoup de choses. Hein? Bien qu'ils étaient notre métropole, ils nous ont laissés en mi-chemin, donc vraiment incomplet. Nous avons combattu de nous-mêmes pour arriver jusqu'à commencer à installer l'état de droit dans ces pays. 15 millions, mon frère. Ce ne sont que jusque-là des rumeurs. Personne n'a la certitude sur cette question-là. Comme je venais de le dire là, que nous avons la justice dans ces pays et qui est d'ailleurs indépendante, qui fait son travail comme en tant que telle. Hein? Nous attendons le verdict de la justice si elle peut déjà nous les rendre déjà, mais nous tenons toujours l'État parce que pendant que nous parlons, ils ne dorment pas. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de mettre tous les moyens en marche. Alors, moi, je ne voudrais pas être pressé. J'attends que la justice se prononce. Donc, pour vous, ce sont des rumeurs? Oui, jusque-là, j'appelle ça une rumeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune certitude. Tout le monde qui parle là n'a pas de vérité là-dessus. La certitude n'est plus. Ça n'existe pas jusque-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un interpellé par la justice au sujet de cette affaire-là. Mais si ça pourrait être, on le fera très prochainement. Quand il sera interpellé, lorsqu'il sera entendu là-bas, nous apprendrons tout ce que non, voilà, il a été entendu, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'un homme s'informe. Ce n'est pas par la rue, les informations. Vous entrez dans un bus, quelqu'un, j'ai entendu un papa dire que non, les enseignants ont dit qu'ils vont grèver ce lundi, ils vont aller en grève. Alors que depuis lundi, la semaine passée, là, c'est écoulé. Je voyais que les élèves partir à l'école et les enseignants sont très bien mobilisés. La morale en place toujours. Ils enseignent très bien. Ils attendent que les mois finissent et qu'ils voient combien ils vont toucher. Oui, il faut avoir la sérénité. Quand vous parlez, il ne faut pas affirmer des choses dont vous n'êtes pas sûr. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Quelqu'un qui affirme des choses dont il n'est pas sûr, il fait ce qu'on appelle la déduction, donc l'inductivisme naïf avec les philosophes. Mais il faut être subjectif dans votre façon de parler ou de dire les choses. Ou quand vous livrez une information, soyez sûr. Moi, si je ne suis pas sûr d'une information, je dirais par exemple que non. Il paraîtrait, il semble que j'ai ouï dire, mais je ne peux pas affirmer parce que je n'ai pas la certitude sur les faits. Merci ndeko ndengo pesi ngai parole pona makambo bokesho sosala kuna na poto. Makambo bokesho sosala kuna na poto. Poto ezali mabele nokola mabele oya Kongo. Poto ezali lola te po bokesho akanisa ke biso ba Congolais ba mususu nokola tokomana na poto te to komaka te. Ya komandenge nini? Poto ezali mabele. Bokesho atika kosala bisala sala oya sosala na poto. Makambo ya bokesho biso bayimboka tokoki ko regretter ngo ata mukete parce que bokesho eza commerce na ye amesana kosala ngo banda kala même na epoko Kabila bato alamuka bazo pesa mbongo po aloba n'importe quoi na donc ebima nokola ki no maloba oye azoloba eza sol mais eza solo te ndenge za bongo ekoki ko bangisa biso te parce que bokonzi o biso tozana ngo lelo tobundi 37 ans ya bitumba tozobunda lelo oyo tozwi bokonzi oyo biso tozwi balobaka ke toute autorité vient de Dieu. Bokonzi oyo biso tozwi yango na aventure te tobundi mokili mobimba bayebi biso eloko esali ke lelo bokesho abalukila Félix azali nde na monde ya business, azali nde na monde ya commerce. Tangu bato moko boye bazoya précisément na bato alamuka bazoya bapesa mbongo yango wana nde moto esali ke non ase retranché pas Félix azonga bikote na ye aloba biloba mpona kanyaka oyo bazopesa ye eza précisément na bato alamuka parce que so tali na mboka na biso lelo tozali na kimia moko ya kosangana te. Démocratie ezalaki te, démocratie ekoti na mboka na biso nani akotisi yango c'est M. Félix, son excellence M. Félix nde moto akosi démocratie na mboka na biso. Nakopesa bino bapreuve me baoyo baza na poto bozolandaka très bien bapreuve oyo tozala lelo na Congo. RTNC ezali radio ya bayimboka na epoka ya Kabila bato babanda oleka na RTNC opposition meeting
opposition bien mutu ya opposition abanda oleka na RTNCT ezaki ya radio moko boye ezaki mpona babien privé na bango ya kapiliste mais lelo oyo ozala mutu ya mabe ya opposition ozala mutu mabe ya majorité ezala oza donc contre Félix donc image nyonso elekaka na RTNC elingo olakiseke no démocratie ekoti na mboka na biso ezala omona président na biso Félix ya Congo a libéré même ba prisonniers politiques au bazaki na prison elekiseke no démocratie ekoti ezala même ba bazaki exilien na poto lelo oyo bazongi na poto mutu atungisi bango akangi bango azate lelo des fois général des fois azawa na Congo awa est-ce que bakangi batungisi lelo n'importe qui azoloba n'importe quoi na chaîne na TV azoloba n'importe quoi mutu akotungisa ye na radio ou bien la TV azate elingo la sekeno démocratie ekoti na mboka na biso na mai nyonso Félix azo continuer kosala biso peuple congolais tosepeli na oyo nyonso ezosalema biso lelo gratuité ezali ya pamba ya ofele bana bazotanga ofele alors biso peuple congolais tokoyina Félix na nini yo sikoyo Bokecho ovandi na poto osala trafic d'influence oloba n'importe quoi parce que bazopesa ye mbongo Bokecho nazokebiso tika biloko wana biso bayimboko tozali na kanda na yo makambo ozosala eza kitoko te aya na Congo awa aya kosala kaka bisalasala wana tozozela kaka so azobunda kaka na Félix libanda mpona nini aya kaka na Congo awa Mr. Bokecho yo ndenge oza wana Congo eza yo moko te Congo eza yo moko te yo ebi ataka sumbalesa te yo vani na poto yo ndenge oza wana okosala nini na mboka oyo Congo okosala nini yo okosala nini commerce yo na Congo okosala yo osala Félix mutu Félix ende moko na yo mutu osala na babar osala biloko buzoba yaka na Congo toyeba ke yo eza Congolais Congolais solo za na Congo yaka na Congo eza mboka na yo mais yaka na Congo tomona na Congo tomona popo c'est un ministère moko ke non Bokecho zo ministère sala yo oza mburi okosala nini na Congo yo Bokecho merci mwana mboka pour la question na ko répondre ngona en tant qu'analyste politique omoni mboka na biso tobenyango République démocratique du Congo c'est tout à fait normal parce que au grand prêtre Nzambe o akila likolo na se o tobengi Seigneur Jésus-Christ bato so bandima été à comment plus forte raison Félix Antoine Tshisekedi o abotami na nzela moi si na mobali mutino so ndima c'est faux. Moi je trouve ça normal Bokecho est libre de faire son choix mais ma base est que so akomi ko toucher ba point sensible wana ma base concurrence loyale c'est vrai mais à garder bandi na ye par rapport ya makambu azosala biso to boité de lobi que démocratie c'est vrai mais démocratie na yo garder bandi na yo par rapport à la langage na yo biso nous sommes là nous soutenons Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président élu démocratiquement et le premier président alternance à mboka na biso nous le soutenons à 100%. Yo Bokecho comme tu as de la haine lokola ndebo lobaka soit disant belge lobaka qui muluba ko ko pouvoir te mais belge c'est une personne il faut pas être complexé belge c'est une personne muto a permettre que le lot alternance c'est le Dieu créateur on a bien le général à 5 étoiles le Dieu tout poussé même t'a permettre que tu puisses avoir alternance dans ce pays c'est que yo oboye c'est tout à fait normal mais gardez pas du kofinga rendete ça là démocratie loba liberté d'expression na ndenge ya boanya mais kofinga ndete wana ozobima na liberté na yo 15 pour la 15 millions mokonza mboka il avait réussi ayamba qui va inspecter la finance le dimanche avant kende aïsi ba on va sala musala na bango la justice elle est indépendante so ya yibimbongo ozala nani la justice à s'occuper na yo c'est tout à fait normal oyo lokola mokonza mboka il va inspecter les finances après c'est bango instruction va continuer enquête va ça musala bango va inspecter va ça musala na bango on va inclure parmi mbongo eza détourné wala soit disant détourné wana bakokanga ye quel que soit rang la démocratie la constitution est au-dessus de tout le monde la constitution est au-dessus du président de la République la constitution est au-dessus du directeur de cabinet la constitution est au-dessus de tout le monde c'est que nul n'est au-dessus de la loi est au-dessus de tout le monde c'est que au sobo yibiso za inclus so za cité bakokanga yo ne bakangi mukebai c'est tout à fait normal.